Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà. Salut, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, Balandinho sort, il y a BBC. Bonjour Nabino, bonsoir, ici que les hommes et les bino partout dans le monde. J'espère que non, la grande famille vous a bien, bon début à semaine. Les autres, le 27 mai. Le 27 mai déjà. Alors, bon début à semaine, na Balandinho sort, il y a BBC Mpoï TV. Voilà, famille Libota, ma famille, shalom, shalom, shalom. On est ensemble. Le but total qui déjà troisième épisode. Spiritas Ezo Bangisa. Ezo Bangisa, franchement. Alors, Péchalov, on est ensemble. Voilà, Bandeko. Kota aimé, partager. Ce que ça peut mbala liboso. S'abonner. Au kozala dessus. Voilà. Ezanga wabino BBC Mpoï TV. Titre Nabiso Bomoni, photo ya miniature Nabiso Pe Bomoni, la grande famille. Tolingito solo la moi mouke, to ça la moi analyse. Encore tout ça la moi qui Congo, ça juste ka mouke. Na concert à Pasteur Mike Oezaki hier, le 26 mai. Obisonyo so tobande koze la concert wana. Tobande komitu na concert et kozala ou concert et kozala te. Parce que ezaki na ngambo moko, il fallait boycotter concert ya Pasteur Mike. Alors, avant tout, balobaka toujours que non, na circonstance, il faut que misaka nzambe. Alors, tokumisika nzambe, tozong sou matonji pa naye du fait que concert ya musali naye et les kaki. Concert ezalaki. Alors, kembo loku mwezong epa nani, ezong epa nza, epa nzambe. Alors, diable atikali naye kaka na nini, na soni. Voilà. Tout ça la analyse na concert ya lobby, je crois biso ngana banda olandango sur YouTube na page na chaîne ya ndeko moko, mais ça qui vraiment très flou et moko ekota qui juste après bandeliwana lorsque pasteur Roy Oyamajabu lorsque azwa ki parole abadisu ko prêcher et tout biso tozawana total la kato mona ba commentaire alors tamoro wana ezaki sou bien te concert esala ki neti mwa kolala concert ezaki non boyembela batu mais il y a senga ki alobaki akozwa juste 5 minutes mais akinaki alekisaki mwa 5 minutes wana esala ki neti kolalisa concert et na ba commentaire les gens ont commencé à koloba loba alors congolais azala ka bongo voilà. Et là, que salingana ya kosala analyse des années, tozu pe rapport, il y a ba deko oyo ba zala qui en a sur place, c'était vraiment bien et il y a eu aussi nombre ya batu pas plus à 20 il paraîtrait, il y a que non, bango bazaki na ngambo ceux qui a peigné o bazaki libanda babaneka ko la batu oyo babana ki kokota na concert, bazaki na bango ebelete mais sécurité ezalaki wana. Alors Batouana bayaki pona ko boycotter ou encore pona ko sala moi désordre malgré et simba quitté. Congolais bozala kapé na sonia. Bayebisi bino déjà que non sold out. Botali wana te. Bino bolinka boko ki sa posa na bino botali nombre ya batu o ba okota te. Batu nombre ya batu o ba somi ba billet. Bo moni nombre aneze belé na nombre na bino o bo banayi ko ya ko boycotter. Et ce pas qui cabine normalement il fallait qu'abo batama parce que nombre na bino ezaki vraiment muke o bolinge bosa pe lo côté. Alors tango na yo ki eloko wana ya koloba keno il y a eu des gens oyo ba yaki ka pona ko sala moi désordre muke mais et salema ki nango pété ezo ki vraiment en plerte parce que bazaki pe muke et puis contrôle ou encore sécurité zaki makasi. Nanina loba boye bandeko. Congolais aza mutu moko tozalaka vrai. Tozalaka vrai, tosunganaka pe na ndenge ya bien, tosunganaka na flatterie te, tosunganaka na
na motema kozala sincère, je peux dire. Pona nini na lobi bongo. Tomonaki Peniel afongolaki pétition ya ko boycotter concert à Pasteur Mike. Oyo nombre ezaki déjà nombre il fallait ce qui 10 000 signatures. Tomonaki signature et kenaki tina 9 000 et quelques et qui s'appelle 10 000 mais et kokisi 10 000 na mois retard. Ya ba jour o ba pesaki akokisa 10 000 signatures. Baba kisaki susu et comme aneti 15 000 ba pesipe date ya po ekoma na 15 000. Déjà nombre tout le baka ke non nombre il fallait déjà kaka ba boycotter concert. Malgré Pasteur Maka qui peut kokende na tribunal, peut-être tribunal wana bango moko ba yebi pourquoi ba kenda qui peut-être pour na base susu sécurité et bika bango pourquoi ba sala ki bongo. Na ngina loba iloko moko pona Peniel. Bandeko, est-ce que ezana nu motuna bokomelanga ngo na commentaire. Nombre ya batu nyonso o bazalaki na concert ya Pasteur Mike parce que ezalaki full. Na nombre batu nyonso bakotaki na kati ya concert à Pasteur Mike. Ezalaki na batu te o basignaki nani pétition. Basignaki te pona ko boycotter. Moi je nakoki koloba te ke non na batu nyonso wana batu bazangaki o basignaki nani pétition wana. Il y a eu des Congolais o bazaki na concert lobby na kati ya Zénith o pe basignaki na pétition. Il y a Peniel pona ko boycotter concert. Maintenant na lingi na lobaboy. Souhait ya Peniel les aki que non concert est bétamate. Mais à la fin des comptes, concert est bétami. Laissons nini oyo Peniel a kozwa na minute oyo. Parce que yé moko pe na minute oyo asa silami muke depuis akomaki soki testament na ye akotina nundako. Peniel, peut-être nga na okyo loba, au moni concert à Pasteur Mike ndenge leki à Zénith. Oh, toi tu avais voulu ba boycotter ango. Laisse-moi te dire aujourd'hui que non. Au moni Congolais, azo rendre un mauvais service. Congolais a sungi yo te. Congolais a bomi yo lisusu de plus. Ba oh babande ko tindika yo. Kaka bango na su bazaki na kati ya concert. Bazalaki na kati ya concert à Pasteur Mike lobby. Si qu'on a minute oyo, nani aza perdant ou encore nani aza perdante ou encore nani abimi zoba. Parce que ceux qui peut concert ba boycota kango, ceux qui concert peut ça les marater. To ngento ba ke notre trophée qui pas Peniel. Malheureusement, trophée et qui pas Peniel te et zongi ka pas Pasteur Mike. Congolais bo sunga Peniel. Na sala ka banalise nanga chaque fois awa. Na loba ango. Congolais botika makabubozo sala. Peniel azaki mutu moko ya kosala nini ya kosunga ye. Mais bino batona bobande ko kosunga Peniel keno a attaqué Pasteur Mike. Je crois concert o eleki na Zénith bokyo silama. Bokoki ko silama. Parce que Pasteur Mike comme on a full wana, c'est-à-dire que non Pasteur Mike il est toujours aimé. Parce que biso ba Congolais tozana défaut moko ya olingi mutu mais olia SCC ou encore ozo sa necho inie ou encore olinga ka ete mais na kati ya mutema na oza sincère na kati ya mutema na olinga mutu. Si Pasteur Mike n'était pas aimé, concert wana lingo betamate ou encore sala lingo za la fullté. Alors il faut interpeller Peniel. Il faut vraiment interpeller Peniel et surtout ba félicitations à Pasteur Mike du fait que bandeko lobi na leli tango koti wana na leli na oyo ka batu ba o crier na concert. Moi mobali a nyokwami, mais il est courageux hein. Pasteur Mike, il est vraiment courageux avec des réalités. Oh il est qui sur les réseaux sociaux. Il y a bêtises, il y a ko finga, il y a ko ba vidéo, ba makambu, maman mwana na ye abimisa, maman bana na ye aloba mabe, maman bana na ye étalé na ndenge moko mabe, maman bana na ye a touché entourage na ye. Mais le monsieur il a moins a beti concert na ye oyo. Zénith batu ba kota ki penza ba sepeli. Misusu pe ba leli. Misusu pe ba leli na kati ya concert wana iya yi batu o ba leli ya maya misu. Bandeko,
tolakisaka bolingo lorsque mutu aza vivant et non pas kolakisaka bolingo lorsque mutu asa akufi lokola ntango tomonaki awa nani Jani akufi nzoka bazalaki na baatiraeme ebele na bakolegi na ye mais ntango akufi sans akibo moto ezongi yake non balakisa ye bolingo ya kosomba babiye bakende kokunda ye na Congo. Bandeko, il y a beaucoup de moyens ya kosunga Peniel. Pour peut-être il y a lelo na lobby ata baza isusu te na pasteur Mike bana bazaba na kati ya keno communication ya juste pour na bana ezala. Pasteur Mike akomi na suka ye wana kendaki ti na turbine na soki na nini na tribunal. Congolais, ngana otarta on atali concert boy lobby natali fula batu na lobby Peniel a simbi touche. Peniel a simbi touche. Na batu nyonso bakoti na Zénith. Bao basinyaki pétition bazana kati wana te. Bazanga kite? Siko Peniel osuki wapi mama? Osuki koboni na miniti oyo. Osali par tous les moyens pour na ko déséquilibrer papa ya bana na yo. Ndeko moko azoloba obotika Peniel aza mama bana na ye obotika ye bokoya kobomisa ye sikoyo soki tokoloba ke no Peniel aza mama ya bana siko nani pasteur Mike pe aza papa ya bana bolingi bo save Peniel pour na bana mais bo save papa bo sauver ou encore bo nini bo qui sa pasteur Mike ndenge ni si longtemps que no yenda za papa ya bana. La grande famille bo aimer bo partager. Bon monique na situation oyo il fallait juste kaka keno ndenge bakabwani terrain moko ezala kaka wana juste ya kosolola pona bana esili. Si lelo Peniel azwa ki mapeka wana kosala makambu nyonso abana kosala, c'est parce qu'il y avait batu na simanae, nombre ya ba Congolais moko bazaki na simanae. Oh lelo na okyo lobake non, batu wana basimbisi e touche. Bazaki na kati ya concert. Nani aza perdante? Congolais aza mutu moko ko chele confiance te. Congolais akoki ko ya pesaka concert ya bien te. Ako peso concert ya mabe yo ke olandi concert na mabe osimbi touche kaka ye lisusu akoya koseka yo. Peniel concert ya pasteur Mike. Dis-toi à partir à aujourd'hui à Koloba que non, il est aimé natika ye parce que okuta est déjà na public o bako bayo kaka banzembo na ye. Okuta est na public na ye. Okuta est na public na ye. Mais toi tu es venu au lingi au longola o donc o écarté batu o balanda ka batu balinga pasteur Mike. Ngai soki nazaki Peniel na minicho bande kona banaliste nga nyonso na lobaka na telemaka mingi na côté ya Peniel parce que aza mwasi akenda ngo mabe akenda na ngo mabe o lelo concert o soki beta makate to ebité soki réseaux sociaux ngo zandeni mais nani concert ebetami comme pour dire que non ba chantage nyonso o Peniel la salaka o encore babiloko nyonso la salaka si y a des gens baza simanae lelo abenga na batwana na simanae ba rendre un mauvais service akuta pasteur Mike musicien chrétien abetaka ba concert batu bakotaka na ba concert na ye alors il y a koki ko yate pona ko baby sa réputation à mutu soit disant que non ceux qui sont na concert batu bakota te non bandeko tout ça à la part des choses. Peniel na lobaki yango fois passé. Azaki mutu moko ata lelo relation ezate ka ndenge ezate na pasteur Mike. Mais azobika ata muke po na bana na ye. Soki azaki mama moko o aza compétente. Soki azalaka bien azovanda na bana ne bien États-Unis. Je ne pense pas que non pasteur Mike alinga azwa bana wana. Pasteur Mike abaningaka banda rotina ka mbongo ya bana.
Pasteur Mike aye kotala bana baza bien te avec l'épée yango ya mbongo nazotinda la bana bazo minimiser yango bazo se moquer na ngo mbongo yango autant mie nazwa bana nanga na vanda na bana nanga moko nazwa soin ya bana nanga. To sala analyse moko bande ya koloba keno soki bokoya bokoloba keno o Peniel boye bandeko Congolais botika mutema mabe bo rendre Peniel mauvais service. Lelo Peniel a aussi mba mutu. Zenith et Betami. Babo y côté concerté. Zenith yango et Betami sold out. Concert ezalaki batu bazalaki full. Les gens ont pleuré, batu ba adoré, batu ba loué nzambe. Mais y a eu mutu moko bo alingeki keno ezalate. Siko tokoya a to sala analyse ya koloba nini. Toko sala analyse ya ko condamner Peniel te mais toko sala analyse ya ko zongise ki bo moto ya ko pese conseil. Ya koloba keno ba oyo ba soutenaki yo po boyikote ba oyo bazotinda yo baza nsima na yo po détruire vie à Pasteur Mike. Dis-toi aujourd'hui le quoi ka Zenith et Betami wana mama Silama pezo yo kaka Silama ndeko mwasi Congolais wana zo ko intoxiquer yo Congolais wana zo sala nyonso po peut-être au déstabiliser Pasteur Mike tangu yo ko kufa. Ou encore ceux qui ont zalaté, ceux qui encore bon, t'ont souhaité ma bête. T'ont souhaité ma bête. Ceux qui ont zaté, banana un jour. Bako lukaka batu oyo, ba rendre yo mauvais service te. Banana non de ba ozala ba perdant kaka. Siko tala siko na minute on a tali concert na lobby ah Pasteur Mike Azam il est Azam vraiment mobile ya ko féliciter. Apesi ayembi na énergie na nyonso. Asali nyonso o il fallait asala oyo a préparer qui concerne ye. Tokoloba isusu nini soki félicitations te soki tozongisa lokumu epa nzambe te. Nzambe atikali nzambe. Peniel lorsque bima ko pona ko yata ko senga ba pardon ya senga kawana. Ezaki moment moko pe ya asila manaika ka libela avandi pe bien asali makambu na ye. Ezongi saki ata valeur na ye moko boye lorsque bima ki pona ko ya ko senga ba pardon wana. Mais ezaki ba pardon moko sincérité. Après pardon abaluki lisusu. Bino batona bozo soutenir ye bomoni ye aya ko senga pardon asengi pardon. Après abaluki lisusu Pasteur Mike. Mais boza kaka wana bozo soutenir mutu ya bongo. Bref, concert eleka ki bien. Bref, il y a eu nombre ya bato o ba komaki ba yebsinga pas plus à 15 personnes. O bazala ki wana balati ba masque. Ba o lola, bato bazokota. Comme pour dire que no bato na baza bato ya ngambo ya Peniel. Mais lokola nzambe atikali nzambe bandeko. Comme on a Zenith full, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Yoko ki kokane la mutu. Yoko ki koloba mutu aza mabe. Yoko ki mutu aza démon. Mais nzambe peut-être alobi azo mona ye démon te. Nzambe azo mona ye mutu mabe te. Nzambe, c'est ça. Ba deko leçon moko eza wana. Conseil à Pasteur Mike ndenge leka ki lobiana. Leçon eza. Bo sauter te bo yemba te bo za supene ni leçon moko eza na concert à Pasteur Mike wana. Leçon eke na batu oyo na Congolais nyonso oyo a rendre Peniel mauvais service. Po Peniel tango aboma libala na ye avanda kimia totikala komona Peniel na ba chantage oyo ayaki kosalela biso te après ceux qui 2 ans après ceux qui 3 ans ye ko bima po na koya koloba partir wana c'était vraiment mauvais. Po abima ndenge abima kiana azwaki encouragement ya Congolais. Bandeko bozo comprendre de place tozo kende. Nzambe atikali nzambe. Bandeko oyo biso bato mokili to kanisaka, oyo biso bato mokili to planifiaka, eza ya nzambe te. Pasteur Mark anaokyo lo bateke non, aza saint, il n'est pas saint. Aza mutu lokola ngana yo ndeko, aza mutu lokola ngana yo na Peniel, mai na makila.
c'est juste statut na ye un serviteur de Dieu. Asumukaka asalaka pe mabe. Biso nyonso tosalaka mabe yango monaka ke non église nyonso oyo soki okena service ya prière. Après kozongisa matondi pa nzambe, il faut bokende na sa makolo nzambe, bo s'agenouiller pour na osenga nzambe pardon. Parce que tosumukaka chaque tierce, à chaque minute, à chaque seconde. Et lorsque mabe eza na kati ya bato, bandeko, solution ezanga te. Moi je ne pense pas que non ce qui peignel azalaki dans les bons, azaki moi si moko na sens na bomoto. Ya que no bakabwani me attente moko ou encore basolaka na pasteur Mike po na bana. Et non ça bien. Et non ça la bien bandeko. Bandeko, tozala batu. Congolais, tosungana. Pour de vrai. Nombre ya bato bakoti na Zénith. Bino mokanisi bato na nyonso. Bazangi, bao basigné qui compétition pétition wana bazate bazalaki. Bao bazaki pour ba boycotter concert à Pasteur Mike. Bao nyonso bakotaki na concert wana. Bino bokanisi bazanga ki bazalaki pe. Siko nani aza perdante. Nani oyo azui 0. Coupe ke wapi. Ata batu peut-être ba Congolais azangisaka songi te, Congolais azanga eloko koloba te. Ata bokoloba ke non, concert ezalaki mabe, concert ezalaki boye. Mais nous on avait plus besoin que non, concert ezala, concert ebetama. Batu basa nini bakota. Et batu bakota ki. Concert nani Zénith etondaki. Oh Congolais, boro etondi. Alors ceux qui concert ebetami, ezalaka bien, ezalaka mabe. Tozalaki na kobanga ya koloba ke non, penye la sa telemikuna nombre ya site ya ba signature ya pétition na ya kokoboyikote, ezokende penza na vitesse. Ezokende penza na vitesse. Alors biso no totobana kobanga. Ata na conférence de presse, il y a eu des chroniqueurs, des chroniqueuses, ba youtubeurs, ba youtubeuses, ba tout na ki pasteur. Pasteur, concert aussi bobimisi date. Mais koto nani pétition ko boyikote za vraiment ezomona na penza ke non eza dire ezo ke ne penza dans les bons pour na ko boyikote. Siko zo bangela ngote. Il était ferme et alobaki ki non concert et kozala. Et à la fin des comptes concert et leki. Sikoyo bokoloba nini bino batona bobandaki ko signer. Bino batu peut-être bolobaki Peniel, ça la pétition, ça la boye comme ça to boyikote concert. Nani aza perdante. Si pas peut-être Congolais, bosali ke non, boyo kanata pona bana et sili oyakei azo sala makambu na ye. Mais Congolais azo a intoxiqué Peniel na niveau moko na ndenge bakuti Peniel déjà za na molimo ya kozanga koyoka batu. Siko ba retomber oya azu ekomi dépression de bosunga Peniel. Bosunga Peniel na dépression ndenge nini? Bino de bokomi si Peniel na dépression. Tango bana ko bima zo kena ko bima na mibali ya kende goma mabe kende na Kinshasa sa soki 5 mois atiki bana na poto. Wana zaki na dépression te. Hein? Koyaka ko répondre batu na kate na ba réseaux sociaux. Wana zaki na dépression te. Asakani sakani na mibali et sili batiki ye et komi ke non dépression oh vina e baby pasteur Mike baby si. Pasteur Mike baby si vina ndenge nini? Est-ce que Peniel aza mwana liboso tango bozo koloba ke non oh Peniel nani pasteur Mike baby c'est les vie mwana 18 ans ye moko azokoma ye moko Peniel azokoma 18 ans na 33 ans. Ye Peniel tango azokoma bon pourquoi Congolais oki ko réfléchir te? Chantage ya bongo 18 ans pasteur Mike a tchaki ezemi non pasteur Mike a kota ki na fenêtre non pasteur Mike a kota ki kokoko abafongoli porte aye ko bala Peniel soki ye Peniel ayeba ki ke non azana 18 ans je suis pas prête pour na libala alinga ndi mata voir ala taper robe na pembe avant di sabatu na soirée
Maintenant, lorsque les lois ont bimazo, tia elo comme quoi ont 18 ans, 33 ans, a photo à Pasteur Mike, na ya yetan wazaki mouke 18 ans. Est-ce que ba força ke liba la wana? Pasteur Mike akanga ki na Singapour ke non, le Cabo. Pourquoi Congolais bokyo comme à un niveau moko ya ko réfléchir te? Bandeko, je suis pas contre Peigné. Le problème est que non, liba la ce que simbité et simbité. Mais il y a une façon ngo oyo oko vanda na papa bana na yo surtout ebi kuna tueke ekotaka. Tango zo ko loba 18 ans 33 ans, aye eza viol, eza nini, il faut na memango na tribunal. Oh OK, memango na tribunal, est-ce que ba tchaki ozem? Congolais to zonga bat. Bo moni ke non, bino ndebo intoxiqué mwana na akoma na niveau ya komi. Pourtant, on a 18 ans, 33 ans, ils savent déjà faux débat. Parce que les gens qui ont finalisé, après ça, ils ont sonné la kamutu. Et ça qui peut accompagner dans ma cité, elle était pour. Andima qui peut que non, on a pas qui tanakin. Congolais. Bandeko, à la fin des comptes, to sepe li concert et les kaki. Ndezaki souci na biso concert ezala. Alors, merci Nanzambe, bandeko tokutani prochainement, bisous, bye, bon partagez. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.